Pour nini 33 titres. Pour nini belé bon. Pour les padres en ango ka monter parce qu'il y a un grand chanteur et puis il y a banda musique qui banda kala. Ils ont ango ka monter. Pas où mettre déjà la musique quoi. Donc il y a ka musate il y a 33 na kuteza muki azana ba mal na ba valise ba nzembo kutu no ebimate azana na parler fanda na bovo. Donc soit bien boire kata 100 au boire kana. Les padres ni Cameroun na champion d'Afrique. Donc aujourd'hui trophée au place ba Pisquare bazalaki, ba Davido bazalaki. Bato belé bazaki ba star belé bazaki zaki www.poto.com www.poto.com www.poto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobine la gangolo na ozana kembo alege moyo lele poto na ozana kembo alege moyo lele. Bonjour à tous et à tous, c'est déjà l'émission 4 présentée par moi, Gégé Kurunza, grâce à mon patron, Lamine Dovo, et Madame Flossie Belle de Belle. Je reçois pour vous un artiste et musicien qui évolue au sein du groupe Jet Set de Ferregola. Il est avec nous, Gianni Pacha. Naye Torosola, moi et Belé, Toroye, plus Yaye, Torosola vraiment. Torosola, ta émission 4. Torosola, na Gianni Pacha. Bon. On a passé maman Kosola na Gianni Pacha, l'artiste. Bonjour l'artiste. Ouais, bonjour. Ouais, comment tu vas? Ouais, je vais bien. Par la grâce de Dieu, mambo tukitoko quoi. Tala mon ani Camerounais les padres, papa social. Vraiment. Ah, Gianni Pacha. Un musicien zoloba français bien beau. Tous les cas dans la bande de l'école quoi. Donc tous les cas dans la bande de l'école et le but aux musiciens faut à la ton vide quoi. Donc mutu faut raisonner musique et c'est un mutu dans un bagage né tambola bien quoi les padres zali quoi. Gianni Pacha ndenge nini évolution ya groupe Jet Set ya Ferregola ni Camerounina. Ouais ma sangoza kitoko ma mutu kitoko. Mingi tolo belara qu'est-ce que j'avais dit et puis na ba voyage tout qui réussi tout yaki déjà. Lobby qui est Tanzanie, donc le 27, non? Le lobby le 28, c'est au côté Tanzanie, bana Tanzanie, basé la Tuzoya. Mamboto qui toko, donc groupe, donc surtout, tout ça, c'est normal qui toko, pépère, donc un élément où il y a au Saranti. Ouais, tu rebêtes les solos, qu'est-ce que j'avais dit? Gianni Pacha, bête la bisono, les solos, nayo, se présenter au Ripsabatu, d'où Gianni Pacha, outa, famille, place au Komilelo. Ouais, Gianni Pacha, outa, la famille. Papa nanga JP Pobo, maman nanga Marthe. Maintenant, je vois qu'il y a un disque, Arlette Moïno Marthe. Donc, nous avons un baleki. Et puis, nous avons un orchestre à quartier des stars. Et dans le quartier des stars, on a maman a intégré le groupe. Si le long de Nazaboyo quoi. Gianni Pacha, combien de temps à Jet Set? On a totalisé 3 ans bientôt là. Donc on dirait déjà 3 ans. 3 ans déjà. Ouais. Déjà 3 ans. Mais Gianni Pacha, on a 3 ans, tu es bio à Sikoyo, ouais? Ah bon? Ouais. Donc, nous avons une formation pour une école de chant de guerre. Nous avons une formation, on a bien formé des gens qui ont un bunda fort. Vocal on est bimi ba yo kango. Mon équipe va chanter toi deuxième voix banangambo quoi. Donc si on a bimi. Ouais. Gianni Pacha combien de vocales? On a 3 vocaux dans 4 disques donc na mon bobé na vocal, na venir na vocal, na monotonie na vocal. Gianni Pacha sikoyo orchestre ezebele. Biso tout aux hôtels to ebi que no orchestre ezebele. On a question uti pa master na ngai Christian Dior. Christian Dior na pesi ombote place aux Ali, na pesi Barry Manzanza. Un Congolais de plus aux États-Unis, de moins au Congo. Na pesi Derek Dior mbote. O question uti pa Barry Tukulu, petit na ngamu aux États-Unis, Barry Manzanza na bien ke Barry Tukulu. Atuna ngai pona nini kaka choix wana, orchestre wana Jet Set. Eza pona nini? On y orchestre chikali na kin, où ils ont un succès, où ils ont un makambo. Orchestre à venir, les orchestres na Azali. Il y a les padres ni Camerounais donc
Naboyino qui est orchestre moi ba foot ba minerval qu'on a très à l'aise et puis talaga mukolo orchestre za maman na grand chanteur donc ata grand chanteur donc nakendaki po lobi na ngeza la bien ba benga faux chanteur te na za grand chanteur le roi imo le padre ni ka boroni nako Johnny Pacha betela bisonon place Youta place au banda musique si lelo okome pas faire rigola parcours na yo so i moyeza to e ba on a lobby dans un orchestre quartier et dans un orchestre quartier des stars comme on a il y a double crochet président ancien président nanga si ko lelo n'a pas les padres ni Cabroni na champion d'Afrique vraiment est-ce que ko ezana na orchestre na bino na bi ke toyoka pe makambo wana ke no ezana mission mo zaki pa bino kiriko azaki na ba nini ba cri na ye oyo feri abande ko pesa ngo Bercy abwaka oyo biso to yebi siko eza pe na ba vocal na yo oyo pe tango batu mususu pe bazalaki wana oyo bayemba ba vocal na yo oyo zoyeba o vocal no e cartona bato bayebi est-ce que to koyeba ba vocal ngo ouais mingi vraiment orchestre na monsieur za bongote orchestre na monsieur za bongote donc orchestre na monsieur pe na mutu ya kana cri na ya bwaki donc cri wana ezaki ya Bercy yango moni ke Bercy abwaka mais le roi alinga ki asala po bato ebele bakomanga na toucher orchestre ya Ferigo la po nazwa base quoi na sala base quoi nazwa gaz banini nde ezala rande bato ba den mikolo bato ba linga ba sala quoi mais to tikeli bongo temps to pesi bongo chance ba toucher na bango po bazwa base mais biso to lobate quoi ezaki cri ya Bercy moko donc yango moni ke Bercy mom tabora ki on meilleur RAKI amol ba kezaki yayi orkezaki yayi te et puis aboga ngo bien te donc afana na pe na donga za calme atikela pe na Bercy mona ndazo saka na ba cri wana ezape yayi te. Alors par rapport à la vocal, ils ont la vocal moro ya yo oyo ba mission musu ba yemba ezali te orchestre monsieur za bongo te ndé na ucholoba te nga ba vocal na ngande na bib dans bimisi ba de ba vocal e bimi na disque bo on appelle ça les padres merci papa social na longola chapeau donc une opportunité à pesinga il y a 3 vocaux donc eza facilité quoi donc Michel Mourier 3 vocaux banine il y a facilité donc on a remercié boss nanga na l'Europe c'était merci nanga trop donc on appelle ça les padres na on ça la pour nanga quoi. Johnny Pacha tous un musicien, faut tout sentir que tous un musicien. Ouais. Moi bête la biso moi 3 vocales wana et ça la biso moi bien. Pas de problème. Oh là là. Kisala kindeti yango mote kaboli famille banoko balula bayaya balula bavoise balula ngamoko mokoloba Andres nangande mera lingaka bamata bakita ngamoko mokoloba benga nga otuna ngai banini komelinga elokwa liboso oyeba o Jésus oyeba elokwa liboso oyeba o Jésus matiere ya bolingo yango basalela kaka mbongo po yango yebomaka bato moto alembaka bolingo te Julie Savananga soki koko azolula ya ye mpaka pokwanga nazanga kolula molongani amore yembisinga nzemba babebe yanike kaenga do mama na dodo mama na dodo ya liboso wana eza na monotonie ya mibale zawa mobobende ngai Roger sobande ngai nonga kliananga na wenze ya bolingo sokotelemi libosa mesa nanga ezalaka mpona chamwe pourkozo sala sambla pourtant na pombeli yo rosta chibambu ya mobobe entre ciel et terre wakundi bolamu na ngai raka conduis-moi la dernière de mai
bolingo adie sentiment baye wana eza mobobe focal nanga mosiko nayebi bien ke oza mobala barani bolingo ekotitima yeye kotitima bolingo ekotitima papa Merina na kotikote nayebi bien ke oza mobala barani bolingo ekotitima ye Jésus na kotikote bolingo bandinga elengi royanga sekolela tikana tuna bebe nanga eske tucha mamba mukuru chocha sheda love yani ke minga Alex Moindo Martz maman Mopesi important c'est na makasa pozo tumbali boke ba mokolo kosala soso koloka ngai nzungwe mobobende ngai Roger sabande ngai ndonga troisième vraiment excusez-moi mais on a côté gamme non côté quoi on a ça on vient on va ça troisième vocal ça oro mama makoso bolingo na yo ekominga na lela pichue otianga na pungu po nazala esclave bolingo na yo gabento kodi iji forme bolivar mundele. C'est Gianni Pacha la CP Makasi avocat Louane Sali chef Nangai Lamine Dovo on a pesé les sous mbote poto na poto très fort toza awa Gianni Pacha est-ce que yebi Nicodème nayebi Nicodème oya jirara donc okufa ti ya omona elongi ya Jésus ya Bible na comprendre ngote Nicodème mo ezaka na Bible Nazo ba Nicodème ozaki na orchestre na bino na orchestre cher ya Ferrego la Jet Set nazo lo bayi wana wana comment ils appellent Nicodème Nicodème nando chaka te sego nando chaba DJ ya gola baka donc ngapena na nda bato ba imba grave quoi c'est ngam na rappelo Nicodème nando chef vraiment kati ouais mais comment na yo na se rappeler mba mona yi ah bon ouais bon nzamba sala bato ndi balobaka quoi ya bien na go boya te quoi ou bien tangu ya zalaki yondo zalaki te tondeni bon ngato na ye orchestre na kuta émission comme Nicodème te ko a BBC déjà na za o lobi tangu zalaki onobi mutu kombo Nicodème te ouais na ebe mutu kombo Nicodème te na baite na bete Gianni Pacha sikoyo toloba na orchestre ya Ferrego la pona nini choix ezaka kayayo ya 3 vocales pona za sireza ba mission super bazana bazaba vocal te pourquoi est-ce que Ferra ponika ka apesa yo ti to ça ba moi c'était belé to ba moi c'était belé ba bisi biso ba laminaire bali ba designer bazali masa nanga designer azali wa yembi nesha komi chômeur ya bilengi nzembo ya dea fautif faza masa nanga laminaire aza boteka nyanga na kato yo na nyampule azali to yembi susuna ba misha sika to yembi susu na Igor Lubasa azali dans Lubasa MBP titi eba kuma moto yo baktwa ba titi eba kuma moto yo batwa ba toujours belite bon ba Michel Sikaka on dirait ngona auto embina quel nani mastamo kelele quoi kelele gelon telele ouais telele azali wana pour nini 33 titres pour nani belé bon pour n'aller pas dans un angle au monter parce qu'il y a un grand chanteur et puis il y a banda musique qui banda kala quoi ils ont monter pas où mettre déjà la musique quoi donc il y a le comme ça il y a 33 na côté ça muki azana ba mal na ba valise ba nzembo beaucoup de non bimate ça on a parlé fanda na bovon donc soit bien boire kata 100 au boire kana combien de temps déjà bandal bobe bimi tout ça li pas même un mois non tout coxi un mois té notre coxi un mois té mais évolution est en dernier évolution qui toko poto tout d'accord donc les les okota qui ni d'accord partout dans le monde d'accord qu'est-ce que j'avais dit bah félicitations on monique non ça une émission on fina ka donc moi écoute non ça les até donc bah bazo koma donc téléphone goûte planté vraiment y a tout pendant Gianni Pacha makambo ouais makambo tala ka les pas de makambo Gianni Pacha betelanga no lisolo
cause ya ba départ ya ba mission orchestre ezala dit à quoi? Bon toloba pardon toloba par rapport ya ba mission bazolonga pas bino wana ndeko loba okoyeba bien. Ouais makamuna loba o le patriarche a Gola Motema Lidi Mayu Mama na Osé la joie na Belief donc baebi makambo na loba quoi. Monitant to ya na orchestre ya lo wa chikit. Élève ya kana ba penser na ba idée na ye. Donc élève mso ya na classe pour na basi et ba chéri baza école wana ba chéri bien ça de classe mso na ba chéri banini. Mususu ya ka ayebi ke na ki pour na apprendre pour lobby na ngizala bien quoi. Donc nga vraiment na ya pour apprendre na part na bango na ebité so bango ba ya sala nini pour moi mtu mususu vraiment ou mériter mon plus olongwe. Donc na regrette pour na bango quoi pour ba leader na miso ba bien pour tous na ba famille to fan na ba famille oui parce que la au passeporté même so ba betelo li solo te kendo zana voyager to odie mboka mo na ninga famille mais ton orchestre déjà ça elo wana c'est que ba lingio donc c'est que zala na pe muto na lingio bon na ba artiste ezara nini to ya ka boy to ya ka orchestre même sous to ya ba piéton to ya ka même sous ba relation mo to na ba relation soit to ya orchestre de coach orchestre ba relation ba ye au moins aussi $100 comme autant moi comme véhiculé après comme ba leader à faux na ebité vraiment tabino mo vraiment ba leader à faute donc a Jani Pacha vraiment bo émission au mandi na lo ba bo bango na ebité so nautique la obo aller padre donc ils appellent na ngate quoi l'ingratitude est condamnable donc ils a biblique donc tout est que non ceux qui lelo balongoli non faire egola lelo même si Pacha pour l'orchestre okende oloba ovana na ndako loko l'orchestre ngo siko ezali balongoli président na orchestre ok ba yele pendezawa biso to kansera trop ba mission batanga te ba mission ba mutu na bango resona raté mission trop diamba mais avec Jani Pacha na sentir que non ceux qui bazali ya sali au moins exception wana na CP makasi Jani Pacha l'émission na biso kombo nango kati na kati wana peto sur la kati na tangela yo ba musicien ya ba orchestre na bi musicien na bité que jet set car ba musicien oyo monique no asala bien te ayemba bien te lobby yete est-ce que vous êtes d'accord na ngai? Ouais, pas de problème. Ma question est une réponse. Voilà, merci. Jani Pacha, ouais. Nicodème. Nazo chanson yo kete. Nazo chanson yo kete. Il est pas un chanteur te. Un chanteur te. Ouais. Azaka animateur, donc si orchestre na biso za orchestre mo bo prise ça la rabatou. Donc prise ça la rabatou e binini on sa na moto. Ilunga o ki chana ete ya chiluba yembi. Ouais, nayoki. Oki na yembi. Nayoki. Mais azaka to ebi danseur non. Oki ndenga yembi siko. E kasi e koza pe. Yembi ko lega ba chanteur mususu. Orchestre na bino. Ya orchestre na biso te, orchestre na biso za wana ya bilanga lo yembo. Toi bana Jésus de nuance. Et après c'est monsieur yembi ko leka ba chanteur mususu o chotangila ba kombo. Ayembi fort. Donc chana wana vraiment bravo donc poto bon c'est pas non ilunga félicitations. Obi bourgeois Neymar. Bourgeois Neymar. Té. Ya Neymar jouer. Té as un musicien. Na tout nyo ba musicien. Ngana bi ba musicien. Na bi o joueur té. C'est bourgeois na yebiti. Obi été. Jani Pacha. Obi été. Aimba wapi. Et pas Fali Poupa. Ah rien. Obi été. Té na komati. Ebiti. Defi bona ko yeba me kombo wana vuna. Oyebi. Kuna minde siko ba mission ba yeba na ba kombo té. Ah, il faut vocal. Vocal pe bana te donc ba yeba na ga mso moni bo ah ye na moni wapi o. Bo banjo luka ah ye to moni wapi za journaliste. Té muso lobité asala ga oh ah ilongo za mystique après ah ye maraboya mais ya moi pas si batu muta fula ba mission za le padre. Ça Jani Pacha disque écoute kasi avant que de disque bima ça reste on a invité quoi. Jani Pacha obi Riz Matadien. Oh très bien. Oh pour ni kaka ba musicien boza compliqué pour ni kaka ya bino ndo reconnaître et li banda lokola otuninga bateau na yebi bateau na yebi et bateau otuninga nini ke muto ayebo yemba na wa yebo yemba tina loba non siko bateau tengenga ba kombo na franchement na yebi bamuti obi bangote ouais na bato bota la biso ba kombo mo tengenga a ba hoye ba mo pe c'est que na ba kisanano arnaqué te
Arnaqué. Arnaqué pas zaki na groupe na bino. Ah, on a arnaqué na ebi. Est-ce que c'est un vocal nimo ko zoyeba ya arnaqué? Nga imba vocal va voix de tête. Nga imba vocal la voix de tête donc o yemba ndeti. Voilà mambi ya belle da kitoko. Yesko moi mobali o yemba ruka mambili. Et bongo mutu na yo Chani Pacha. Jenny Atula. Mutu na yo Mutu nanga. Mutu na yo. Te nga sala mutu te. Mutu na yo. Te mutu nanga te. Mutu nanga te na sala mutu te. Aseni. Et bongo ye, na tuna question za par rapport ye na ebi te. Na tuni par rapport ya ba musicien oyo, so na tangue ba musicien oyo moni ke no ayemba rabia lobi oui, ayemba rabia. No yemba bien azanye pa na biso, bo so ki bimi bando yemba ndeni, po ba niance muta pesa sur les pattes. Janilo na comprendre pas na yo ba musicien bien, to ba chanter bien, bazaka ka au sein du groupe ya Jet Set ya faire rigola. Yo tuninga te. Ah, nana batu ba yemba bien, ba mba ba yemba bien. Mba. Na komyo banga bolingo comme nyokola nga ya trop. Papa Morinho mondazo kuvozo tala boy. Yawe jusqu'à ganatiga kolela. Pasina nga ekomi mola ikoleka na konda. Dieu le père, Dieu le fils. Aimba bien. Na nimete. Oh, to imba bato ba imbigo yemba. Bato ba imbigo yemba, foto ndima bango. E bongo a télé kunyanga. A télé. Comme ba mbwa bwendenge ni miko. Nga yemi atuza ba mike ba mbwa so ba bunda bita abeti télé et manina la kufia et comment on a bien monté Clovis Pichicha yebi kena yebi nanga monté obi a télé kunyanga te obi orchestre fali oh na yebi yango oyebi ke na orchestre on a chef d'orchestre pe fois là bon na yebate chef d'orchestre na yebate so nani a télé kunyanga na zone autant yoka été mais ayebani pété ayebanité ayebanité te ayebanité non la vérité tout sur la bien Chani Pacha mingi les pas polémique à l'ingrat non ba solo biso les pas na ça biso so les émissions bo yembi c'est tout et puis pardon s'il te plaît non c'est ngapena en direct des caméras boy boche langa titre bien pour boss na linga suma ba titre ba komoni na ninga mabete ko boche langa pena titre bien ba to ba na bango boche Chani Pacha artiste a fait rigola moko boya sika ti ba vocal na kati ya danger boyo ka ba to ba tala pour que na biso na gaz ke boche fait rigola so pena nani boy wana devena to boy yango po moi ça moi bien te quoi Chani Pacha na otangelo ba orchestre oyibisanga soki esila to ezanan ba orchestre etikala moko ya biso etikala moko ba bera de presse des amunda ba yebi ba dada ba yebi donc mamna loba base solide mobimba Chani Pacha maison mère ezato ekufa abo mawenze wana krabexi abo mawenze yeyo apanza wenze yeyo quartier latin paix à son âme souci mawa ngina lela nzimbola mama ngajani na langwa mankambo simana nga na yebite bakotuna tina sa utamokili yango banda na masumu nango eleki banani balingi balekisela ngai tango oya ngatango eza se moko Chani Pacha tolo bakeno vocal wana sali extrait wana sali ezaka pour na question na poser au quartier latin vocal wana sali ezaka pour na poser au quartier latin ce que za to kufa ba question polémique une question na ngazaki na tuna kio obisanga ba orchestre ezali baza ba vie baza ba papa surtout nga kupo nga pena papa baba papa époque na mongi sila et bazaki na époque na bango ndo ça succès siko eza sous les ya bango te ya les padres succès za bongo c'est normal mais moi on dit makeno groupe ya Fali ezali ya Fabrikas ezali ya héritier Watana bezali to le belanga moko Jet Set mutu na top c'est tout bonjour Jet Set kaka donc tu trouves mieux que orchestre na bino bona minute yo bena soza musicien longwe pa na biso mo iteko bomi à venir orchestre à venir à mon côté ba dada ba bien on va faire ça conseil ba bera de prince des amunda fautif ba embele mama nacha Berado prince des amunda boya
Gianni Pacha, il a réclamé trop na album na bino Monotonie. Yanni. Monotonie et beteli moko. Ce qui aussi et beteli banda porte-monnaie. Til lelo presque. Batu bazola nanga bayebi. Til lelo ezo kendega randegi moro. Mawananga bonne santé, c'est moi santé médiocre. Vitamina love nangeza libérado prince. Sokyo zongi nako vivre bonheur. Soto longbe wana. Zonga manix. Tuye manix. Zonga manix. Hein? Zonga manix. Bolinga manix na zui ba chobo. Zonga porte-monnaie. Comment ba couler te ata yo mo vraiment. Te ke ndenge moro Gianni Pacha. Ezo ke ndenge mo te. Ezo ke ndenge moro. Ah, ezo ke ndenge mo te. Tangu batu belé balobi yango. Te ezo ke ndenge mo te donc na batu bota biso ba yebi ke ndenge mo te. Est-ce que les padres pena Robert Monotonie, grand chanteur bon yebani monde entier qui grand chanteur. Oya boya raye wana c'est que muto linga biso te. Gianni Pacha 7 jours de la semaine et bimi hein. Oyebi. Ouais. Eh bien, Ebimi, ils bien, donc Ebimi, bon non ça ni. Moi, Robangate par rapport à l'album Nabino, qu'est-ce que j'avais dit? Tu bangal soutien, biso to ebi ke to beta kitoko. Tala leader nga imba grave. To bangani. Leader nga chanter. Gianni Pacha, question, ezalaki question vraiment il fallait battre na tout na faire ego là. Mais tant yoza ozo représenter pays. Voilà. Tant mutalobi, qu'est-ce que j'avais dit? Tant mutabi qu'est-ce que j'avais dit ça loko là alobaki loko. Mais loko ngo ekokisami. Après rappeler bino na lobaki nini. Est-ce qu'on expliquer biso nanu? Ba tutu bayeba, bana poto bayeba, nini oyo faire alobaki, oyo nini pe ekokisami. Qu'est-ce que j'avais dit en lobaki yango? Et moi na misu. Bolobaki nini? Hein? Que bon orchestre ekufa ndenge lobi, to ndenge nini? Peut-être. Gianni Pacha. Bolobaki que no orchestre ekufa. Ban to loba na biso bongo te a point ni to loba bongo mais mamoto lobaki e monana. Et on habite neti maramunini. Neti nga personnellement na habité bana poto pe bazo tala biso na émission poto na poto ya patron na ngai, boss na ngai la mine dovo. Bango pe bayebi na nute balingi bayeba. Na madame Flossi la belle ayebite pe aninga yeba. Soki Gianni Pacha Ferregola alobaki nini oyo kokisami. Bon, on a bien mingi ne vraiment botu na ngai mo les padres. Donc yomo po yebite. Te na yebi. Mais na loba na ngai te donc accomplissement te loko moko o. Konzi mo lobango. Accomplissement te loko moko o Jésus de Nias alobaki. O salemi déjà. Ah, eza ba réseau belé. Yonga na ba réseau za ngo belé menga na sengi ka moko. Na koloba te, il faut mo konzi mo lobango. Donc ne troba qu'est-ce que j'avais dit. Pour battre belé bando le trophée on a tout de suite bien champion d'Afrique. To le bapé yango. Ah bon. To le bapé yango. Bato bakangela Bakar. To na Ferrari. To le bapé yango. Gianni Pacha. Moi je betera mbonda bakolo pe babinara. Gianni Pacha ozala pe na reproche moko au sala ba presque ba leader ba orchestre ba yo kata idée na yo ceux qui oko reprocher bango na nini peut-être grâce na yo pe marambo belé pe rechanger. Ah. Conseil na ngezaka ki to tika polémique. To beta musique. Ya bon moko. Tout ça la maman les padres ça. T'as tout faut féliciter les padres ni Cameroun il a vu champion d'Afrique. Donc aujourd'hui trophée oyo place ba Pisquare bazalaki, ba Davido bazalaki. Ba to belé bazaki ba star belé bazaki zaki on a mais les padres mutation à congolais. Ouais. Photo pétélé ma beaucoup na ba leader tout ba fanda na Congo. Donc il est là au moins en féliciter quoi. De là quoi ignorer. En tout cas, ma musique quoi. À part politique, baloba ipe que non, bino ba musicien bozo bebisa ba vie ya bana na bango. Ce boye bo escroquer banzo ta bana na bango, bo lingi bana na bango, bo bebisi ba vie ya bana na bango. Pe en plus ba bi que non, musique na bino ezo bebisa bana. Par rapport ya ba bozo bezo lo ba manakati, yango bana bazo koyoka ngo tellement to lingi trop musique. Tellement biso to lingi trop musique yango wana bana tango bazo ka bon bazo kanga koyemba ngo na miso ba parents yango loro pe bazo boya na musique na bino par rapport ya wana yo ko ikolobani omoni ngana loba eza kutu wana ndi ba raison te omoni soki balobi ke ebebisa bana
bon ceux qui ba musique étranger mususu ba clip ba sala na la chaîne wa libanda bino boyebi to lobani Johnny Pachelo il faut comprendre que no biso toza ba bantu toza différent vraiment na bango ouais toza ba bantu toza différent na bango mais on les a raison ti yara politique on les a ba bilo mo yebi manango sima yara politique donc on les a ba raison ti quoi Johnny Pacha tozo tendre vers la fin ya émission na biso et le ronini ya suko ko ikoloba pour na émission na biso ya lelo par rapport il y a ba concert bozanango donc dernier mot pour na émission na biso lelo ba concert eze belé to bimisaka ba to bimisa to lobara to ya susu to lobara les to misana loba mais o ezana to bete la c'était le 30 juin to ki Tanzanie to beta na Tanzanie to taki Moscou donc concert ezala qui vraiment très kitoko moto les gars kitoko na sepeli ndenge boyambinga ba question mingi nde ya polémique quoi mais nazaki na l'aise na sepeli bon na souhaité donc ni nabino site nabino poto na poto ke liboso donc tout le monde a caméra. On peut s'appeler patron nangai la mine d'Ovo mbotena madame Flossi la belle. La mine d'Ovo. Ouais. La mine d'Ovo na maman Flossi la belle, Flossi. Na maman Flossi la belle. Landry Ndovo na maman Flossi la belle quoi. Johnny Pacha yo promo et ça la bien. Ba vocal les ans na be nganga otuna ngai banini ko melinga. Hello kwa liboso oyeba o Jésus matere ya bolingo. Yango ba salela kaka mbongo po yango ye bomaka bato. Montole maka bolingo te. Gilles Savana nga soki kokwa zolula ya ye mpaka pruanga na zanga kolula molongani. Amore yembisi nga nzembo ba bebe ya nike kaenga. Do mama na do. Yeah mama na do. Ils ont pas les ennemis. Oh mama makoso bolingo na yo ekominga na lela pichwe. Otianga na pungu pona za l'esclave bolingo na yo. Gabento kodi iji farme Bolivar mundele. Avocat les ana promo et ça la bien. Merci Johnny Pacha d'avoir admis à notre invitation. Tosepe Miko Yambayo, Tosepe la Oyarayaka. Moi de ma part, Napesi Mbote Mingi, merci beaucoup. Na chef Nangai Lamine Dovo depuis Paris et Madame Flossi la belle, Soukana Mama. Tolela au moins Mingi, Napesi Mbote na James Manzanza, Napesi Mbote na Derrick Dior, Mbote na Aminangai Christian Dior, Christian Kanoukou Dior, Napesi Mbote trop, Barry Manzanza. Un Congolais de plus aux États-Unis, de moins au Congo. Gina Manzanza, Batutu, famille Nanga Mobimba, Napesi Bangombote, ainsi qu'à mon bébé précieuse, je l'aime beaucoup. Napesi Susumbote, Napesi Susumbote, na camarade Nangai, ami Nangai, Yakala, collègue. Hey, Yemoura Yebile, pourquoi Geti Mungaba, Napesi Susu. Claude Lukeba Kweno, Claude Lukeba Kweno dans la Kabarambongo Foya pe sarapena ba 1000 mata. Claude Lukeba Kweno na Switzerland. Claude Lukeba Kweno. James Manzanza, na pesi Susumbote, Derrick Dior, Batutu Bayebi Biso, émission Kati Ezawana po na bino, to ça la promotion. Ya ba musicien nyoso, oya zana besoin na biso, a contacter biso, na numéro na biso zana c'est à écran, a contacter biso, a rejoindre biso. Merci beaucoup, on se retrouve prochainement. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika la kaka na poto avec Lamine Dovo, babi moto epela. Moto epila na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobine la gangolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele. La salle Lovely's vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable.
Chaque détail a son importance. Lovelyz sera à votre écoute et sera vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovelyz, l'excellence à votre service.